Mbote bandeko balandi malewa tropical. Lelo tonti netisi ya ayeli bino recette ya fumbwa na mbisi ya kauka na kulakisa bino komanga na lambaka fumbwa nanga. Alors pour na kusala recette nanga tozana besoin ya fumbwa. Tozana besoin ya fumbwa ya ngomoko. Tozana besoin ya nguba. Biloko capital d'abord ya cuisine ya fumbwa na nguba. Et puis tozana besoin ya mbisi ya kauka. Na mwa bikila kila biso tozana besoin ya litungulu. Tozana besoin ya concombre. Tozana besoin ya poivron vert. Tozana besoin ya tomate mbuma. Na mwa tomate ya linzanza. Na cube. Na ail ya poussière nde eke lamba recette na biso ya fumbwa na mbisi ya kauka. Directement tozo koleka na ko apprêter biloko na kola sabino comment na sala ka na lamba ka fumbwa nanga tokemba ma na ko apprêter biloko tokutana na suka tokutana après tant on a aussi ça ko apprêter ba épices nanga à tout à l'heure. Bande ko malandi malewa tropical awa na sisi ko kata litungulu nanga poivron na concombre na kati pe déjà tomate na sina tokisa ki fumbwa nanga po ba fumbwa ezalaka moins compliqué okokuta na fumbwa ya bololo kama okokuta na fumbwa ya makasi po na ko éviter ba biloko wana nyonso tu yango to préféraka ko tokisa fumbwa avant na lamba na sina tokisa fumbwa nanga koto pe mafuta nanga esi ezui moto nazola sabino sikoyo comment ngai na bandaka kolamba fumbwa nanga nga pona kolamba fumbwa nanga na salaka sauce na apretaki da biloko nanga toleka nazokalinga sikoyo ba épices na ngai. Awa na che matungulu poivron na concombre na ngai elemba nde na kosopa tomate. Alors tokutana tango matungulu na ba concombre ekelemba na kola sino comment na kocha tomate na ngai à tout à l'heure. Bande ko malewa tropical awa concombre na biso na poivron na matungulu esi na kobela na passer siko na kocha tomate ya mbuma d'abord et na kozwa mwa ndambo ya tomate nanga linzanza na kozwa mwa 2 cuillères ya soupe na kozwa mwa 2 cuillères ya soupe ya tomate nanga linzanza nge sikoyo na kokalinga na kozela sikoyo tomate elemba lisusu donc tokutana ntango sauce nanga ekebela na kolakisa bino comment na procédaka kolamba fumbwa. Alors à tout à l'heure tant sauce et tomate ekebela. Bandeko balandi malewa tropical awa sauce na biso esili na kobela sauce ya matungulu concombre yango esili na kobela na kotia mwa mopanzi. Bon, on a passé sikoyo na ko ta nguba nde na salaka na bandana na nguba na che nguba nanga ngo bomoni na che na tourner mwa mukie nguba nanga sangana po salaka kitoko te soko ozolia fumbwa otafuna nguba awa na che na fini mwa nguba nanga ndambu na kozwa sikoyo fumbwa nanga ona si na tokisaki na bongisaki na ponaki na tokisi na che fumbwa nanga na kati na jupe mbisa kaka directement na che mbisa kaka nanga na si na apretaki yango na sukolaki pe na bongisaki na che mbisa kaka na balula na jus mwa mai na niveau nanga na quantité nanga na sopi mwa mai ngo ekoki monde na sala na kozwa sikoyo tomate pilipili ya mbuma na che na zwi cuillère moko ya café
2 cuillerées à café ya ail na tie na zwi cube nanga batie namoni ke mai eza mokie selon calcul nanga nde nazomona si nazwi mai eza mokie na bakisi susu mwa mai yango biloko nanga fumbwa ezala nango facile mpona kolamba ngo yango bomoni nasali sikoyo nakofinika ngo nakozongisa ngo na plaque ya moto. Alors tokutana tango fumbwa nanga ekebela nakolakisa bino ndenge fumbwa ekebela ndenge ekebimela na présenter bino na kati. À tout à l'heure. Bandeko balandi malewa tropical fumbwa na biso bandeko toka depuis 10 minutes naza kotala ngo pona balola ngo poso kozolamba fumbwa fozala toujours prudent po ezikaka na se ya banzungu nazo balola ngo yango yo totala yango balola fumbwa na naza vraiment prudent ezika te poso eziki feeling nyonso tu ya fumbwa ebebi eziki te yango yo fumbwa na biso et puis fona kitisa mwa moto si c'est leki makasi fona la mona mwa feu doux na kochango na 3 po ezika te. Bon fumbwa yango nalakisi bino ndenge ezotuka tozela sikoyo ekangama nde biso bakongolais tolingaka nde nakolongola ngo. À tout à l'heure tona kolongola fumbwa na moto. Bandeko balandi malewa tropical fumbwa na biso esi na kobela yango yo esi na kobela nalakisa ngo nabone il est bien emati vraiment likolo nde nalingaka nalatila ngo na sani. Fumbwa na bino yango yo esi na kobela botala résultat final ya fumbwa na bino. Je vous assure eza kitoko rien à dire. Alors na sengi na bino merci na ndenge bolandinga banda libandeli ya video na ngati na suka et puis na ndenge boza fidèle na chaîne na ngai YouTube Malewa Tropical. Na oye pona ko récapituler moi moke pona olamba fumbwa na zaki na besoin nguba fumbwa ye moko mbisa okauka bango yango ndeza capital yango ndesa les recettes na biso et puis pona épices na na besoin ya poivron, concombre, litungulu na cube na mbuma pilipili na aya poussière nde esali fumbwa na biso ezali simple pona olamba ngo très rapide mais bon très bon. Na sengi na bino merci bo salanga ba remarque ndenge ezalaka bo chamwa j'aime et ça nanga bien bo partager pe pour na kosunga nga ezala vraiment bien tokutana na vidéo oyo ekoya. Merci beaucoup, bye.